Bonjour bande konange zanga mamluba, j'espère que vous avez malam skanyos tu bozali. Namoni mingi bande konanga bazo kolobo, le président de la France Emmanuel Macron a humilié Chilombo. En fait, c'est la RDC qui est humilié. Mais bitelo konini bino bozo kamwa parce que ko kamwa na bino ezo kamwa isangai. Tolanda nyoki unzaiwa normal qui est étonné par la réaction de Macron. Hein, son langage qui n'est pas clair, qui manque de sa position concernant la situation à la RDC. Il n'y a aucun Zaïrois normal qui est étonné. Mais il faut être congolais pour être étonné. Bino boye bakate ke tina ngungi asekaka bino. Bo comprena ngona nute ngungi ya moustique. Ngungi asekaka pe bino. Mais bopese biloko akolia ya ofele na Kinshasa wana. Seul regret ngungi azalaka nango ezali azana bilta kokoma obèse te. Soki ngungi akoka kokoma obèse, bongi bozala premier mboka sur la terre des hommes là où ngungi alie poubelle titi ngungi akomi obèse. Ba scientiste bazo dossier ko étudier, mais malheureusement ngungi maintenant taille na ye ya mannequin. Mais malgré cela, malgré bilei na ye ofele botike la kaye, même ngungi aseka kabino. Ngungi respecta kabino te. Siko soki kutu ngungi oboko habitaka na ye wana na Kinshasa. Camarade na bino memela kabino malaria pona ba buchafu na bino na botela batu na Kinshasa. Soki ngungi n'a aucun respect pour vous. Mais soki ngungi respecta kabino, ndapesa kabino malaria ta lingaka disparaître. Ngungi azoko bomo ndenge M23 bamona kabino, ndenge bangungi bamona kabino. Ngungi na DRC na M23 baza sur le même pied d'égalité. Bayana banka kosaka na batikela bango terrain vide. Elo comme tamone la capacité azwakango au sérieux te. Ngungi dans d'autres pays respecte ce peuple-là. Po bilei kuna na bamboka neza difficile po na ngungi. Ngungi eza pasi akutana na buchafu na balabala. Yangwana soki ngungi amoni ata mwa poubelle mukie. Ngungi a respecté les citoyens de cette nation-là. Mais na kati ya Congo, surtout en Kinshasa capitale, ngungi aza tellement à l'aise. Aucun effort par ministère ya santé ya kodile na bangungi. Ngungi akomane master na bino. Ndenge James Mbagaregbe azo déclaré Mabela Est. Ngungi pas déclara ville ya Kinshasa. Ndenge M23 banganzami balingi kotika STT. Ndenge ngungi pa nganzami na Kinshasa ngungi alobi akokende te. Nani a respecté bino? Ni les voleurs qu'on appelle les M23 qui sont entrés par la fenêtre, ils se sont mis très à l'aise. Et le bâti Tshisekedi moro que ils sont chez eux. Ngaku tunamoni batu bokomelaka Chilombo discours. Boba kiselaye paragraphe. Et les moustiques sont très à l'aise. À Kinshasa, les moustiques sont chez eux. Siko yobande konangai. Première nation sur la terre des hommes. Là où les rebelles et les moustiques sont très à l'aise. Ils sont chez eux. Bolingi Macron a respecté bino. Boza pena nu batu kwa moko botali gauche, botali droite, botali na ki rétroviseur ko? Bosi bomona mutu normal. A respecter kamoyibi. On ne peut que respecter les voleurs quand on est congolais. Tozolanda, bosi bomona mutu normal. Andima cohabiter na buchafu. Azoka visite régulière ya bangungi. Bomona mutu normal. Alors, ndenge nini Macron achola bino te. Eloko nini ezokamwisa bino. Makambo il fallait que kamwisa bino, Elingaki ezala. Comment cette guerre-là à l'Est, soi-disant la guerre, eza kutu guerre à intérêt. Ezala kata guerre bo normal te, eza guerre à intérêt. Malheureusement, dans cette guerre de l'intérêt, c'est le Congo qui ne se retrouve pas, à part Bokonta kaka bibembe. Makambo il fallait que étonne bino yango wana.
que tous les revenus oyo estamboka ezokoproduire ekendaka wapi. Makambo ilfalaki etone bino ezali bavesto ya Thierry Mugler Tshilombo ekoma kolata. Quand le mec était Mario kuna na Brussels, Mama Mobokoli, Denise Nyakero, na musala na ya femme de ménage azaki ko ce qui peut être soignante azaki ko bokola votre gros bébé Mario. Boyebi elateli ya Mario azalaka kolata chemise ya ba fleur. Bozande na mémoire mekuse. Bozoyeba à l'époque ndenge Mario azalaka. Kuto awa basali effort babongisa ta elongi na ye mwa moke. Mario national à l'époque tango azalaka en pleine fonction na ya ki Mario. Bolu bojikema. Mario azalaka na moustache, bozo bazaka na moustache, na mwasuki na muto, alingai kolata mingi ba chemise ba fleur a minene. Et puis Tshilombo azaka faux chéri, hein? Azaka penza faux type, il n'était pas beau. Boatana boy pas zane peka ka mobile penza ko balusa basi elongite. Loba soki mwasa tali Tshilombo deux fois tala nde poche Tshilombo, mais kaka boy. Hell to the now. Mais awa kuta azana bambongo na ya yibaka bino wana. Kobongane nyoso yango wana ndenge bomoni. Tshilombo ndenge bomona ka ndebo ya bongi. Bongo loko ni musuba kosala na ye. Baninga bayaka na kibokonzi lokola Mobutu asa mibongela ki déjà bien avant. Koya ye na kibokonzi comme kaka maintenance. Ya Tshilombo bomonati na bilili. Net na ba video tango afungola ki munoko pa finga a traiter Mobutu pour un fou. Na yo kaka batu mingi balinga kolia bambwa. Balobi, oh, to s'attaquera na Tshilombo, na Etienne, na Maman Marthe. Mais le premier impoli national est reconnu. C'est votre Mario national. Hein? Qui a osé de traiter Mobutu pour un fou devant la micro étrangère? Aviez-vous déjà entendu un enfant de Mobutu traiter Etienne pour un fou? Vous voyez la différence dans l'éducation? Aviez-vous entendu un fils de Mobutu aller devenir Mario chez une Rwandaise? Vous voyez la différence dans l'éducation? Tozolanda, c'est très clair quand on compare. Mobali yelanga ta $50 na sengyo milite. Mon moins na yebike oza capable de bimsata $10 ango. Mais quand on est Mario, attends $1. Maman, est-ce que tu peux me donner? Maman, est-ce que tu peux me donner? Boni boyko, papa, tinali pa baguette ba kosombela yo. Bolimbisi bande ko nanga falak na kende ko dile. Na nyao nanga yoyo. Nyao yo, aebite kaza privilégié. Soki to tinde na Kinshasa na baluba oyo. Si bakoliela ngai nyao. Ngai na lo et puis bato modèle oyo. Bolingi Macron respecte bino. Ndena lobi boy. Vous avez un président au bino bosepela na ye qui azalaka nanu Mario officiel. Mama mulu bazo inventer le côté hein. Bolanda ye na ba interview alobaka ni ntang batuni e pa ba mindele zaka question piège. Que en Europe comment est-ce que vous viviez? Alobaka nini? Oh, je vivais de salaire de ma femme. Aide soignante salaire nya makasa zana ngo po lesa ye bana na ye na tatu chikunda wane piso ko tali Tshilombo no zimona kalingi ko lia fufu wa likambo. Ayo kata sonité. Et puis mon ka mobile mo amta mabe hein parce que ceux qui moi sont zaka aide soignante donc aya kata na salaire malonga te. Mobile ya solo so akendo luka musala. Po tia pe moi sine coup de main. Est-ce que wana za mobile? Mutalolenge wana. Bozuka bambi ya pays wana le Congo Zaïre bopesiye. Ye mokona nubisika fandaka na Belgique Mario. Reconnu par l'État belge Mario.
Quelqu'un qui reçoit l'aide sociale, na français bobenga kainani, recevoir de l'assistance publique, boye wana kaka. Tolanda tala. Mutu mobimba nature na yaza ngunda. Bino bomona ka Mobutu bota bana ne bangunder. Botanga mwana Mobutu azwa konction akendo kozala Mario. Si baza baj moko na Chilombo. Mario, un homme qui n'a jamais impressionné. Lokola za demon rat, et bino ba demon rat, bo croire que vraiment na phrase wana chance et loko pamba. Kasi yangwana bo se retrouver kina Joseph comme votre présidente. Yangwana lolo bozo betela nanga maboko. Yangwana lolo bozali bo se retrouver na Chilombo comme votre président. Po boza bato idéologie ya chance et loko pamba. Alors, un peuple pareil, Bolingi Macron a respecté Bino comment? Parce que quand on voit un président, on voit son peuple. Tala na Bino bokoma, tala niveau na Bino. Mais vous y habitez là en France là-bas, n'est-ce pas? Yé Macron, ayebi niveau na Bino te? Ayebi Bino, ayebi niveau na Bino. Ayebi histoire quand vous étiez le Zaïre, bozalaka quel genre ya peuple tant bokom ba congolais bokoma ndenge nini. Tout le monde connaît. Et les Congolais qui respectent les Congolais, même yé moko Chilombo na mnoko na yé, c'est ça kabino que nous étions devenus le sujet de moquerie. Mais c'est son père qui avait entamé la démarche pour bozala déstabiliser, pour bokom sujet à moquerie. Vous voyez? Sikoy. Tango bokoma ki congolais na ki sujet na bino moquerie o ya lobaki yango très bien avec éloquence. Siko yepe un espèce d'un incompétent. Bozu Mario incompétent botie na mutu ya mboka. Mario tango mama moboko lia boyaka ye. Mario boyebi azonga ka epai ya tata na mama na ye. Et puis, à mon iso ni moye take kokota libala epai ya ndeko na biso Gisèle Mpela. Libala wana ezalaka Mario ndaka na adresse ya mwasi. Po mama moboko lia boyaka ye. Boyebi yango malamu. Mama mobokoli a récupéré son petit poussin pour une raison politique. Ba mariage oyo arrangé oyo ba mabala ba 2019 oyo. Genre ba mabala lokola Macron na mobali na ye Bridget Macron. Bongo wana zaka mwasi. Boza na mela mai. Yepe Macron azape mtaba faute belé à cette espèce de démocrate là. Mais positionner na makambo Congo azane na raison. Mais n'exprime pas bien Macron encore le bagape mingité. Oh. Il a épousé un homme. Si vous avez le Bamakambia Congo, tu as le chola biso. Yé moko na micholite. Si tu yebi makamunaye. Bongo Bridget abota makamwasi. Si abota mobali. Bana na bota ka bango tango zalaka mobali. To yebi. Mais Chilombo zui. Yo kanisa ki ke tango Macron aiki na Kinshasa. Otindi fali akende komema epai na ba PD. Que Macron ngaka koma pirio. Te, wana zaki nonka ba distraction, votre sale distraction na bosala ka côté. Macron aime la France, il est fier d'être français, c'est un citoyen français, il a l'intérêt à France. Yonde na ki bolole na yo, moyibi. Oyaki ki présidence po yibo, bonkisa mama na yo, famille na yo yiba, yangwana tu es ridiculisé. En tout cas, félicitations Macron, asali o très bien, o zui. Yo Chilombo kalatawa. Omanika ka même François na bakoboye la kao visa dans les jours à venir. Tozolanda tellement tu es Mario. Tu vois les inconvéniences d'être un Mario? Tu n'es plus intelligent dans la tête. Mario original atanga kata kelasi. Mama mobokoli afutela kaye ba diplôme atangi ba diplôme azu ba diplôme minene. Oya yo mama mobokoli atangi saka yote. Yango za buriko.
Bon, topese pe tort mingi te tata no efalaka tangisa yo. Yango zandengo zawana. Tu ne réfléchis pas bien parce que ton père n'a pas investi en toi. Pour tata no pas zekina mtema mabe, soka lingaka yo. Il fallait qu'il puisse investir dans ton éducation, Chilombo. Il ne l'a pas fait. Natina. Kendo kotuna mama na yo pourquoi? Elle te dira la vérité. Omoni yo Chilombo, hein? Lokola bon. Ki Mario tel me koto na bongo, maïla ki bo moteza sous tête ka to aider au moutier. Tobe ta marche en arrière. Il fut une période. Mobutu wetu, Wazabanga wetu, George Bush le père, ayamba Mobutu avec tout honneur na Washington DC. I believe President Ronald Reagan avait aussi accueilli Mobutu avec tout honneur. Mindele babeta ba fanfare ya la Zaïroise, tala tapis rouge. Ba déclaré Zaïre l'ami des États-Unis. Mobutu a dear friend. Omoni kaka mindele wana, tang ba change la ka Mobutu face, ba komi koloba mutu ata moko accordé Mobutu asile te. Tolanda, l'histoire se répétaka. Mais lokola yo zano pe mayele te. Mwayo yeba ke ba camarade no na mindele. Nde bongo basila na kana batu na bango. Okoye bango ndenge nini? Toi tu fus un Mario. Omoni Saddam Hussein, il fut une période, il était ami des États-Unis. Cela veut dire, qui dit États-Unis, qui dit la France, l'Allemagne, Belgium, England, Tolanda. Alors, tant babalou kelaka Saddam Hussein, bakomisaka ennemi international. Kaka lokola tant ba changer la ka Mobutu face. Tout d'un coup, Mobutu a comme un dictateur. Mais qui crée des dictateurs? Qui ont placé Mobutu au pouvoir? Et ça, c'est bon, occidentaux, mais Mobutu a comme le diable du Zaïre. Mobutu a balatsaka masumu nyonso ya Zaïre balatsaka Mobutu. Tolanda, Muammar Kadhafi, lui aussi, bazalaka na bango bien. Si manango c'est vrai babebanaka. Si manango basalaka lisusu réconciliation. Au monde baki ko salaye par les États-Unis précisément et la France précisément. Chilombo naebi ko zakano mayele mingi te. Yango moni nazo salo makuru mukie po talaka ka tu fus un Mario. Kissinger aloba, être ennemi des États-Unis, c'est dangereux. Être ami des États-Unis, c'est fatal. Toyokani Yebela. Saddam Hussein, quand il était devenu ennemi des États-Unis, c'était dangereux. Tolandi, hein? Mazalaka pe camarade yaba américain, soukane zalakinin, fatal. Il a connu une fin fatale. Muammar Kadhafi, quand ils étaient des ennemis, c'était toujours danger. Tant que comme ba camarade, fatalité. Mobutu fut de leur ami. Tozolanda, Mobutu ba empoisonna kaye ba bomie ndenge to moneli ba assassinat ba tumsuste me ba bomaki en utilisant la science. Ema kamba prostate te gerare hina masolo wana. Tolanda, prostate zaka couverture qu'ils ont utilisé. C'est vrai, il a eu le prostate aussi, mais prostate zali première causation yaliwa ya Mobutu te. Tolandi, hein? Nde na lobi Chilombo. Oyebi Laurent Kabila. Tangu ayaka na Kinshasa, babengisi bango na masuwa epai ya Nelson Mandela. Ameka kotia kimia entre ye na Mobutu. Wana Mobutu affaibli. Laurent mutu esi evimbaki. Eloba Koffi Olomide kokende liboso ezali kokoma te. Laurent kanisaki asi akomaki.
Chilumbu. Laurent azwi elongi ya balusi na likolo atie zolo ne likolo. Maka Mandela azoloba. Na Mobutu esika bafandaki Laurent aza kutukuna te. Mulu maneba. Asepeli kiboko onzi ezongi na maboka ba demon rats. Laurent beta chute na Kisangani quand Kisangani est tombé. Laurent komi na Kinshasa, Laurent amoni akomi deja na paradiso. Mwa bonga wana fandaki Laurent amoni bakomi kobondela ye. Ya amoni asi akomi. Atunaka ata Mobutu te. Comment tu avais fait les 32 ans pour fandela kitioyo? Laurent akokisa ata 3 ans ya mobimba boete ba panza ye crâne. Oyebi banani ba panza ye crâne wana kaka bana mère na ye. Bill Clinton, Museveni, na Paul Kagame bayoka na basinye liwa ya mwana mère na bango. Lokola yo Chilombo okendaka na Londres olobi banyamurenge baza bandeko na biso. Laurent ayaka na batutsi ba partenaire na ye béni par les États-Unis et la France. Kibukalenga yango ya Laurent aliaka ngo malamu te. 3 ans mulu maneba alamuka moitié ya cerveau nyonso sur la table présidentielle. Tozolanda na tongo wana tango ya alamukaka. Tout son cerveau était dans sa crâne quand il s'est réveillé ce matin-là. Ayebakate qu'avant la fin de la journée, moitié ya bongo ne kozala sur la crâne, sur la table. Boutou kokela Laurent te. Il a vu tout son cerveau sur la table. Abetu quand Laurent sortit de son corps. Azotala na nous palais résidentiel. Amoni ba Willy sepe ba Rachidi sepe ba Mishiki na ba misona bazoko ya baluka nene bakotombola ye quoi faire avec tous ces cerveaux sur la table. Abetu Laurent était très étonné. Yakomi mona avec son cerveau sur la table. Abetu Laurent mituna. What happened? Nani asalinga iboye? Laurent kamolobi, oh! J'ai appelé Rwanda Paul Kagame mon frère. J'ai cru que Museveni les États-Unis were my friends. Regardez batubango bakom ko toka cerveau na ngai sur la table. Ba contenir nga ce qui peut dans quel genre de cercueil to ebite ba kenene na Zimbabwe. Tolanda Chilombo so pe Chilombo. Yebela. Ma bena au moins en convenance à cause de la Mario. Ba Mario, baza batu ba mona ka futur penzate. Mais yango na zui tana peso moi conseil Chilombo. Zala mutu normal. Tu vois tout ce que tu vois ici sur cette terre des hommes. Hein? Et là, il n'y a rien de nouveau. Ba oyo basala histoire. Mobutu batiaye na ba magazine ya ba Mindela ou international. Mobutu ba pese kutu titre le roi du Zaïre. En réalité, toi, tu n'as pas le même poids que Mobutu. Momoni ndenge baka kosala Mobutu. E bongo yo. Yo na bangungi oyo bavivaka na Kinshasa. Boza sur le même pied d'égalité. Nasina biso likambo depuis kala Chilombo. Ke yo soki balingi basila na yo. Hein? Ezalaka nango kutata lisolo 30 minutes te Chilombo. Quand on est battu, pourquoi basaka na kano nano? Po yo soki balobi balamukelo ka mabe. Yo kutuna ebite Laurent zalaka cerveau nde crâne tout na cerveau na table. Yo foza libumwana na bafufu na bambwa nyonso lia. Yo koza somo makasi Chilombo. Na autopsie wana en tout cas na okeli docteur wana ma. Patala juste na okeli mawa. Tolanda Chilombo. Tika. Batika ka mwana mobali oyo. Mutu mayela talaka les écrits sur le mur. Pour l'intérêt national tika.
Bino moko bolobaka l'orgueil précède la chute. Humilité précède la gloire. Chilombo tika. Oh, nazoe bisao Chilombo, hein? C'est le bon conseil que je suis en train de te donner. Koyoke la ba conseil na ote bazo tala leurs intérêts. Koyoke la mama na yote azaka ndokirate. Tozolanda. Oh, nazoe biso Chilombo tika. Toyokani. Tika. Oyo sozi. It's okay. Okozala le premier président qui laisse. Richard Nixon a abandonné kape mandat na ye. Tozolanda, tika. Laurent asilisa kutu mandat moko te. Tokani Chilombo. Makambo ezokende mabe makasi. Omoni le fait même qu'on n'a même pas le respect pour toi. Tu vois le fait même que tous ces présidents-là qui t'ont mis au pouvoir ne te respectent plus. D'ailleurs, batikala kape ko respecter yote. Ils t'ont utilisé, tu n'étais qu'une chose qu'ils étaient en train de manipuler. Tellement Zalakamael était Chilombo. Oyebi quelque part pourquoi Museveni, pour ça la Joseph Kabila guerre a hésité à été. Pour ça la paye yope guerre. Moi Museveni wana, pour poignarder dans le dos, a regretté mingité. Et pour anin, Museveni, azalaki pire petit à Mobutu. Mobutu nda tiaka Museveni au pouvoir aedaka ye. Tolanda moko conscience zongelaka Museveni. Et okomona dérange kaka pouvoir na bina ba human rights oyo. Parce que respectaka bino te. Me kana nukotia a Republican na mutu ya mboka. Omona soki Uganda kolukesa la biso su guerre. Museveni a respectaka bino ba human rights oyo te. N'esprit a bien alinga kane binote. Atikala kolinga Joseph Kabila te. Alinga kape yote. Asala kande hypocrisie pour plaire à son cousin Paul Kagame. Tolanda po moko epena Paul Kagame moko babenda naka. Tokani mais Museveni po sala yo et human rights guerre à réfléchir deux fois te. Po alinga kana penza pe bino ba human rights te. Donc Chilombo oyo sixième année no kibokonzi no. Tu nous as montré que tu es incompétent. Et ça n'a pas insulté. Na esprit à bien, le pays là est trop grand pour ta compétence. Tu connais, hein? N'est-ce que Congolais wuta le 17 mai 1997 mutu aba Congolais si beba. Kolanda kano makampe plo balobaka te mitu na bango esalaka malamu te. Bako bomisisa yo pamba ndenge Laurent kufaka. Peplo mitu ebeba kala. Tolanda bango mutu babetelaka Laurent mabokoti. Moïse yaka le libérateur yaka. Laurent zu mutu evimbiye. O aye ko libérer peuple. Yo ko libérer batu bazalaka déjà na terre promise ko libérer bango. Ça allait contre la volonté de Dieu. Yango Laurent fallait kaba panza écran. Omoni biloko Congo ekota na spiritualité na kati. Na lobaka ngo chaque fois. Mais naebi qu'un jour peuple autant bakozwaka délivrance spirituelle. Bakolobaka ndeko na biso na moi si parlait beaucoup mais elle nous disait certaines choses vraies. Na loba na bino maintes fois. Mobutu oyo bo négligea. Mobutu azalaki être très très karmique pour na mboka wana. Il ne fallait pas bo trahir pe Mobutu ndenge bo trahisaka ye wana. Comment bino nzamba pesi bino terre promise? Bobanda kosenga o Moses sa ko libérer bino. Poison que bino en Égypte, tant bozalaka baumbo. Eh ben, mais c'est ça ce qui est arrivé. En tout cas, ce qui botali peka malam. Lokola Mobutu oyo avait réuni le pays. Mobutu asalaki ke bazero bazala na kimia. Peuple wana baboya ki kimia. Baboya ki l'unification en mboka. Oh, balingi libérateur Moses. Et le badjen est alors quand nous sommes venus libérer le pays. What the
Moi, je suis des athées. Parce qu'on doit avoir du respect. Mais pour comprendre le mot. How the hell? Batubaza déjà dans la terre promise. Yo, y a français no amabe. Oh, nous sommes venus libérer le pays. Oh, si ko ceux qui ont libéré Batubaza déjà na terre promise, si ko po me mabango wapi. Obet sa bango marche en arrière. OK. Total a siko wuta 1997 tilelo. Mais bon, ça lui marche en arrière. T'as là parti politique et bota. Donc côté même politique, hein. Balubo bandokyo avec leur sphinx là Tshisekedi. Oh, tout ça a besoin, il y a diplomatie, ça peut être démocratie, multipartisme, et blablabla. Kaka Mobutu alobi bon, likambute, que votre volonté soit accordée. Telle la parti politique et bimaki. Mobutu aye baki nature ya bazairwa leur tendance. Yango bomoni Mobutu azaki ko nyata certaines choses pour maintenir de l'ordre et l'unité nationale. Bozwi mboka bokatikati bitendi na bitendi o 26 provinces. Mobutu atikaka biso na 11 régions. Bokatikati boyeli biso bakombo moko to comprenaka te. Oh Congo s'occupe central, s'occupe Congo nord, s'occupe Congo sud-est. Nazo comprendre ba point géographique na bino boyela ba. Kutu nga bloka na naibaka ngote. Nga naibaka ka Bazaïr. Ndebo nga naibaka. Naibaka na nga ba mno mswana bolobela ka batute. Tolanda bokatikati bitendi na bitendi mboka. Toyebaka kututeke minembo ezalaka soki pe ville yango moko a part. Nyonso yo résultat bino ba human rights oyo. Ebongo parti politique. Mutu na mutu s'occasion action asali parti politique. Tina fio yo qui aime violer les hommes oyo. Yé pas sala ki pe oyo parti politique. Un sujet belge qui vient faire parti politique Nakatia, Congo. C'est ça, les human rights, du désordre. Maintenant, est-ce que dans ce genre de désordre, mboke ko kende liboso, bota la parlement nabino, o to benga kala palais du peuple. Plus de 500, ce qui peut sénateur, bango tout ba fainéant. Et là, comme alonga basale la kabato ezalaka te, mais baliaka ba 6 000 na ba 33 000 dollars chaque fin du mois, ya pamba. Quand on avait le palais du peuple, à l'époque du Zaïre, bazalaka combien? Tozolanda, tala lelo, désordre, et moitié ba soi-disant parlementaire wana, ba misusu bazali na ba relation na ba groupe rebelle, ba misusu bazana ba parti politique na bango. Est-ce que mboka ekoki kokende liboso boye? Même États-Unis. En réalité, États-Unis est un continent. Mais il fallait qu'il unisse les unions. Pour tous à la mboka moko. Mobutu comprenaka eloko wana ngo bomoni agenda ne makasi. C'était d'unir d'abord la nation et de mettre la paix. Tozala na boyokani na bomoko kati na biso. Nde boye, Zaïre wane fandaka toutes les 32 ans de Mobutu. Personne n'a osé de prendre les armes pour menacer nos frontières nationales. Mutona utiwapi. Metal. Tango bazu bino ba demon rat, o boyaki ko libérer peuple congolais. En fait, boyaki ko zongi sa peuple wana en esclavagisme. Po boza parti politique ya diable lui-même. Bandoki ba chor. Bo pumbwaka na butu. Bolobi, Dieu fonctionne là où il y a la paix. Po bino boza na molimo ya Balaam na Balak, hein? Balaam apesi Balak stratégie. Po stratégie, Balak azoluka ndenge nini akokwesa Israël. Azoko kaka te tina donki aipsi ko kende susu makambo zo kende wana te. Balaam apesi stratégie alobi tala. Ndenge to meka boye simba nango te peuple wana soko lingi ozwa ye pousser ye à pécher contre son Dieu. Boyebi dans la vie, hein, certaines relations
ezalaka ba relation karmique. Et ces relations-là, ezalaka na deux objectifs nango. Soit te koédifier yo, soit te détruire yo. Soko gerango malamu te. Kozana bato mususu babotamaka na sa mokili oyo. Eza vocation divine. Nzamba ponaki po na rôle XY. Keba na mutu ndenge wana. Keba. Tangu yo lingi yo embrouillé ye. Oyo kolanda pe après. Mobutu wana bo négligea. C'est Dieu qui avait voulu Mobutu azala président en ce moment-là. Tozolanda et Mobutu a uni le pays. Tozongisa qui sens ya fierté et les gens nous respectaient. Kasloko la bolingo. Ezate na kati surtout ya bandeko na biso ya baluba. Bazalaka peuple moko naturellement bazana bolingo te. C'était toujours facile. Mindele ba utiliser bango. Yango bomoni que à l'époque coloniale, le Congolais ne pouvait pas aller très loin avec leurs études universitaires. Il y a eu 2 étudiants qui ont obtenu leur diplôme en droit, ce qui peut être doctorat en droit, ce qui peut honorifique. Un Camerounais, Mosusu Balobio, Congolais. Le Congolais n'était pas permis. Batanga tina ba niveau wana. Kasi na université le Venium. 2 étudiants étaient accordés le doctorat en droit. Un était camerounais, l'autre balobi congolais. Mundela zalaka très ruisé. Congolais wana, né au Kasai, oui. Mais ses racines viennent d'où? Était-il réellement un Congolais? Tout était bien calculé. Ba honoré ye. Et azalaki wana tout le temps au service de renseignement ba belge. Mais pour se renseigner contre qui? Il est en train de spy contre qui? Parce que Tshisekedi le père n'a pas fait son espionnage contre la Libye. On ne lui a pas envoyé na Malawi et sika bako kone ba uta ke negocia l'espionnage kuna. C'était quoi son rôle? Le Zaïre était la mission qu'on avait donnée à Tshisekedi. Et il avait réussi à sa mission. Il a d'abord commencé par manipuler vos émotions. Mobutu Ndoki, tolingi démocratie. C'est quoi même la définition de démocratie? Oyo badi menrights oyo balukaka butuna moyi. Nzambo oyo asalaka mokili. Apesi mutu mibeko ya kolanda. Kaka nzambe wana apesaka mutu le choix libre. Siko démocratie obino bolukaka. Je n'ai jamais compris. Bino badi menrights oyo. Boye bisanga inano. Bino bolingaka nzamba kata maboko na makolo apesa ba ange moko po bino bomona ke ya solo azalaka démocratie apesa démocratie à l'homme. Le fait qu'apesa mutu choix de choisir. Et la démocratie te. Démocratie ngo bino bolingaka ezalaka ya ndenge nini? Oh, Mobutu dictateur. Mais il y a Tshisekedi qui disait que Mobutu était dictateur. Qui ont mis Mobutu au pouvoir? Qui ont aidé Mobutu à devenir président? Les mêmes gens qui lui utilisaient lui aussi Tshisekedi, le père. C'est comme Mabe Mobutu ezalaki wapi. Ce qui Mobutu est dictateur, et toi, l'espion qui espionne contre le Zaïre, Yozanani. Mais le Kolaboza, Dimenret, Mitou et Bebakala, c'est ça les inconvéniences. Il y a qu'on fonctionne avec une émotion. Botiki a manipulé bino le Kolaba belge peut manipuler bino. Tozolanda, c'est que Dieu est un imposteur fabriqué par la Belgique. Tolandi, hein? Bande konangai. Mindele bazalaka na mayele moko pe mabe makasi. Na ebisaka bino liseso chaque fois mena mona ke kotaka na litoyi moko bimi. Na loba na bino boye, bolandanga bien. Kaka ndenge Nzambe
ayebi yo. Quand je dis koyeba yo veut dire ayebi arbre généalogique na yo, ayebi nature ya âme na yo, tendance non naturelle. Bobo sanaka ko reconnaître que le Satan aussi vous connaît. Et le connaît chapaka, surtout ba demon rats et les soi-disant chrétiens, oui. Le Satan te connaît aussi très bien. Après tout, ce qui te connaît dans la logique biblique, avant la création d'Adamo, le Satan était déjà créé en première position. Tozolanda. Donc, Mindele, Baye Bibino. Mindele, on fait presque siècle mobimba parmi vous. Bayebi ke basiba korompaka makanisi na bino. Bayebi vos qualités, bayebi vos faiblesses. Basiba projectaka 60 ans en avant. Qu'indépendance tozope sabango. Ce n'est que sur un bout de papier. Voici ce qui est dans le plan. Parce que toyebi peuple yo malamu. Tozolanda. Et ils ont choisi l'étranger né sur le sol congolais. Bapessier mission spéciale. De déstabiliser, de détruire le Congo-Zaïre pour empêcher le développement de l'Afrique. Tozolanda. Parce qu'il faut vous poser la question, pourquoi déstabiliser le Congo-Zaïre? Parce que les Blancs savent qu'une Afrique développée et stable est égale à la chute de l'Europe. So, la lutte a continué. Babundi sakabino kakame, échangeant des formes. So qui hier, bayaka kotoka bino na makasi bazo kende na bino. Ceux qui hier, ils vous ont chicoté pour se convertir à leur religion. Ceux qui hier, ils vous ont colonisé. Par après, ils ont utilisé politics pour continuer à affaiblir bino. Pour côté spiritualité, basi balonga bino. Maintenant, ils utilisent toujours le jeu du jour, politics. Mais le cas là, comme j'ai dit, quand un peuple a la malchance de tomber entre les mains de demon rats, mondambo mayele peuple anazalaka nango nyonso kimi. Ndebo moni votre fameux demon rat, Etienne Tshisekedi, wamulombo te koyiba bakombo papa batupamba. Etienne Tshisekedi le Malien a manipulé ba émotion na bino. Bino pe bo se réunir simanaye. Po bino bo participaka na destruction na bino moko. Kaka ndenge pe hier, kaka bino wana, vous aviez acclamé pour que Laurent entre dans le pays avec les étrangers. Tozolanda. Kaka ndenge lelo bozali pe ko acclamer Ananga. Hier, vous avez acclamé Tshisekedi son fils, le fils d'Étienne. Ça, c'est vous. Bino etikala kaka, satana bimana maseke, boko betelepe maboko. Parce que bino vous êtes un pas à glorifier le Satan même. Bon, musika soutien. Bino etikali kaka diabolo a manifesté maseke ne boko betele maboko. Parce que bon, don. Tolandi, hein? Vous avez vraiment ces dons-là. Wananga penandimi que vous avez les dons de la destruction. De votre propre destruction, vous avez un don naturel. Et puis, na banza bozuli ango doctorat. Bozata ba apprentice li susute. Boza ba mbiaka. Na art ya self-destruction. Bino. Yango moni batu bakomi kolobake bo pumbwaka na butu. Po bosi bo defy logic. Un peuple qui répète les mêmes erreurs over and over and over. Espoir ezanangote. Lelo bino yo à la tête du pays, un mec qui ne comprend, qui ne maîtrise pas la diplomatie, même le feu Papa Honoré Ngbanda, alobaka que la classe politique est à genoux. La diplomatie au Congo n'existe plus. Il avait dit ça. Le feu Cardinal Mosengo, alobaka
la classe politique congolaise est médiocre. Bazalaki na raison. Ce sont les médiocres batona bozomona. Baza bato qualité te bakoki kokamba bino te. Tous ces bandes de médiocres là bozomona. Que ce soit Tshisekedi lui-même. Na bande na ye. Na aner ne ba violaka batuana. Batuana tout rasa ba demon rats oyo. Eza batu à genoux devant le même système qui vous combattent. Bino botie likia kyo tozai makanzi. No, you didn't. Besoin d'un esclave de la maison botie na mutu ya mboka. Un homme qui est à genoux devant le même système qui vous a oppressé. Un homme qui manque l'intelligence. Po eba koma koki koinir mboka. Bomoni nyonso bomoni na Congo eza lié na diplomatie médiocre. Bozali na ba politiciens te. Vous n'avez pas de bons diplomates. Vous n'avez pas ba lobbying. Vous n'avez pas les gens yako advocate pour l'intérêt à Congo Zaïre. Batouana bazate. N'importe où Joseph Kabila, les gens qui parlaient soi-disant au nom de la RDC étaient des Rwandais, comme le monsieur Rubera. Un sujet rwandais, un Mututi qui parlait au nom de la RDC. Pourquoi pas un Bantou Zaïrois parler pour la RDC? Boza susuna batuanate. Et le blanc bungite, bon, mundela ebi ko différencier Mututi na yo Bantou ta yebi. Mais quelque part, c'est une honte. Ça montre le niveau terre à terre, bokomi na yango. Vous allez m'excuser. Boza lokola batu moko baza mentalement malade. Mais qui ne se rendent pas compte que baza malade. Vous êtes un peuple malade. Mitou, et osala malamu te, vous boitez. Bandeko nangai, soko zo kanzo to malamu te, tu es affaibli. Boyebi na 2020 tango Covid-10 ebimaka, na belaka Covid-10. Na salaki 2 semaines na mbetu, na telemaka me soulagé na zongi wana. Na batanga wisone falaki na mela babiloko wana. Mais j'étais totalement affaibli. Tozolanda. Bon, kutu boyebi podcast moko na salaka tango na banjo bika mwa moke. Même mes cordes vocales étaient affaiblies. Parce que zoto soko za malamu tata oza na ba idée. Tu es affaibli. Nde boyebino bozali. Boza un peuple malade. Le pays boite. Le pays est malade. Bokomi vulnerable. Tozolanda. Botika kosalaka makambo na ba émotion. Choisissez un président d'abord qui vous aime, qui aime la nation, qui a de la compétence comment sortir la nation dans ces cauchemars que Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Laurent, Joseph Kabila, na Tshisekedi le fils, batie biso na yango. Tozan a besoin d'un homme ou une femme intelligent qui vous aime. Oyo azape courageux, qui n'aura pas peur d'engager même le pays en guerre contre nos ennemis. Macron s'est cabisoté comment? Bino bosuba mona, vous avez une armée entre guillemets, mais bazo ko envahir bino bozo batako fu défendre te parce que mutuna bino wana bokonzi na ye wuti na maboka ba Macron. Azana liloba koloba te. Oh Netanyahu. Ba ce qui peut Hamas ba bomaki ka quelque bandeko na ye. Bomonyo ya sali États-Unis ba pekisa monde ba condamna za kuna te. Ya zota l'intérêt ya peuple na ye. Tozolanda, c'est ça. Parce qu'il se sent qu'à devoir batouane lo kwa ta mon côté. Tolanda,
mutu na bino bozo benga président boyoka soni. Et puis yo congolais, soko zo reconnaître Tshisekedi comme ton président, wana li boma na mutu na yo et ozo mériter makambo zo mona. Pour mutu wana n'est pas ton président, il faut faire la part des choses. Tshisekedi est un individu que les Blancs et les Rwandais vous ont imposé à la tête du pays. Naebite na loba na langue nini? Ba globaliste nde batia mutu wana na mutu ya mboka parce qu'il ne pesait pas. Tolanda, soki bolingi bo reprendre pays na bino na maboko. Votre destin, c'est entre vos mains. Bolongo na buzobo tozosambela yezo asala kaka wana bomoni ba attitude wana ba victime bandeko na ngai. Eloba Kofi to defa phrase na loba nzete betela kaki ebangaka mvula te. Tolanda bomitia deja na mitu na bino kende boza na bozaka na bino deja bibembe babomaka na bango deja bino basi baboma. Alors boko banga pe suliwa te. Eloba papa simare bembe banga kopola te. Tolanda bomoni baninga bandibu ndenge babundaka. Asemi yebelne kazo akokufa. Banda konanga. Qui cherche à sauver sa vie finit par la perdre. Tolanda, le bon Dieu akabola peuple na mabele na bango. Soki bino bozo linga ko bundela bino mabele te. Po bozo continue ko banga liwa. La mort elle-même vient frapper dans vos portes. Po obota maki po kufa, obota maki po zala éternel te. Mais tika ete ces jours na yo na mokili abatu est compté. Toyokani e bongo nzamba ebaki te ke ndongo yebo kokufa. Mais tu es là pour quelle raison? Pourquoi il t'a donné cette terre-là congolaise ezala ya yo? Tolanda, écrivez votre histoire. Bosala ke ba ces jours na bino sur cette terre des hommes est compté. Boyebi Simon Kimbangu n'a pas vécu jusqu'à sa jeunesse, mais Mwandamba séjourné sur la terre des hommes et compta. Il a passé les jours de très bonne qualité. Il n'a pas gaspillé les années de sa vie. Donc Mwandambu ya mikolona sur la terre, ezalaki de très bons moments pour lui, ça comptait. Le même argument est présenté pour Patrice Lumumba. 36 ans na salaki na mokili ya batu. Eleki kutu yo mutozo ko kangoza na ba 50 ans. Tozolanda ozana ozali kaka ko exister. Mama Kimpamvita, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Anwarite, ils ont vécu. Leur court passage a compté. Mobutu, ata vivaka tina kimubangete, il a vécu. Son passage sur la terre des hommes compte. Bino batubozoko kanga yoyo. Vous existez seulement. Boza lokola batute. Vous n'avez aucune conscience de ça. Atakutu balobi vous êtes peuple malade. Tala, est-ce que bandeko nanga soki boyeba ki valeur na bino? Est-ce que tu sais que Dieu à cause de la présidente Nabino? T'es beau, tu as émotion à côté. À cause de la présidente Nabino sur base de quoi? Avec quelle qualification? Eh ben de konanga, hier mon copé total à gâter. Ataku tu bozana posa mwana mboka zala na mutu ya peuple ya mboka. Et bongo mwana mboka ya normal. O hasard réellement na bolingo na compétence existe kate. Mwana mboka ngo il faut que le plus bourrico parmi vous. Excuse me, parce qu'il est congolais. Mais non. Si c'était ça le cas, il fallait qu'il y ait Kuluna Moko comme président. Parce que quelle est la différence entre Tshisekedi et les Kuluna? Hein? Quelle est la différence entre Joseph Kabila et les Kuluna? Quelle était la différence entre Kanyama et les Kuluna? Bazandenge Moko. Bon, de ba criminel. Sauf que ba misus balatinde ba veste na ba cravate. Ba fandi dans des bureaux climatisés.
Mais n'est-ce pas que c'est Joseph Kabila qui a créé le phénomène Kuluna, qui a donné les machettes, qui a placé les machettes dans les mains de nos jeunes? Ezaka Nyamate. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui il tient la Bible en train de prétendre qu'il est pasteur. Yazalokola Bakuluna. Tu sais que Dieu a Kibokonzi. Bomoni a lutté contre les Kuluna. Atiki Bango va continuer leurs œuvres. Regardez son entourage. Na Kuluna oya kwa na lisheta yibiyo. Na Tshisekedi na libotane na entourage ne bazoko bukaka banque jour et nuit. Bango nyoso mi yibiti. Na Kuluna koko pepa. Tosoka zumwasi quelque part koko violé. Na aner. Bazandenge moko aner qui enlève un citoyen congolais. Bosibo mon arrestation. Na ya modèle oyo. Une agence d'intelligence yamboka. D'ailleurs, bazo kendo ko enlever un citoyen privé ndengenini. Waneza domaine à la police. Je doute fort que notre frère Jacquin Dala et les autres Congolais qui en ont arrêté, bazali danger national. Tozolanda, leur infraction, si les infractions existaient, elles allaient s'élever na niveau te ko bazo ko représenter danger national. Moussala Aner, elles allaient sala espionnage contre ceux qui complotent contre le pays. Non pas poursuivre les gens qui détiennent l'opinion. Au contraire, il y a le président en place. Tu vois ça? Et Aner composé, il n'a pas il y a force de progrès. Bande konangai. À qui la faute? Toyokani nabino, à qui la faute? Hein? Les lotis, parce que le président est aussi le premier diplomate de la nation. Il fait le marketing en Bokanaye, il plaide aussi pour son pays. Et quand Chilombo, Bamboka Bazo Zoye, n'estime te. Quand il se tient devant les Nations Unies, na urne pour parler, moitié à salle va vider salle. Ils ne veulent pas entendre ce qu'il a à dire. Vous avez un sérieux problème. Tozolanda, Ezana Babiloko Andengona besoin de reconnaître comment est-ce que le monde est en train de vous voir. Nayebisibino, je ne fais que vous dire, personne ne vous respecte. Personne ne respecte votre président. Boti kaba flatterie, oh batwana balabala, oh mukwantombola lobi, ils sont là en train de glorifier un individu. Regardez même la qualité de leur vie. Nalobi ya bandeko nangai. Libye qui ne produit pas toute la richesse qu'on retrouve dans Katia Congo, mais s'il est là même malgré la guerre, combien de réfugiés libyens bomoni? Combien de fois avez-vous vu Libyens ont risqué vie na pour que Lukangunda quelque part? Bazoko il y a 3 fois par jour, ils sont bien chez eux. Même Bango. Tozolanda. Maintenant, batotan bozoko misaka Tshisekedi. Kolia pasi. Kotangi Sabana pasi. Conditions de vie médiocres. Why? Si comme bongo nyonso yo toutes les revenus congolais allient produire. Et kendaka wapi? Parce que mbongo wana bozali ko bénéficier nangote. Et vous vous mettez là en train de lui glorifier un koulouna en cravate. Bomoneli kaka le petit pauvre malheureux dans les rues avec leurs machettes. Mais bon, baza le plus dangereux, Bomoni Bangote. Chilombo est venu pour vendre le Congo. C'était ça sa mission. Chilombo azane na bolingo na binote. Chilombo n'a aucune idée comment réunir même ce pays-là. Bandeko nangai. Beau réfléchir avec vos têtes, je ne fais que me répéter chaque fois. Bolongo l'émotion ezo bomisa bino. Ba émotion na bino. Yango bobele laka Moses a ko libérer bino. Tolandi, hein? Ceux qui bozalaka normal en train de réfléchir avec un raisonnement pratique. Boy bonga bo raisonner comment? Bonga bo bake bon, tostos indépendance quand même. Ata mobutu tomoni kazama be akende. Mais quel est le meilleur intérêt na biso poto continuer kotonga to se développer lobby?
nde bobonga ki bo réfléchir. Mais lokola bozana ba émotion na bino kindoki o Tshisekedi alesa bino bolfandi na bozoko lukaka libérateur abenga na ka Mobutu et après eza lokola yo mutu olobi okei na hôpital ba opéré yo, c'est bien, docteur azumbeli akati, mais soka tongi pota wana te infection kokota ona nzoto ti tolandi hein. J'ai un ami auteki kotika biso nya pas longtemps kuna na Kinshasa akufika kaboye na septic o bobengaka tétanos ekoti na makila azalaki ne bien ce qui peut bibwe mbimaki na loboko akei kaka na hôpital bakende kopanza ye bibon wana azonga boy pasie mukete o muteme ezo chauffer lokola pe kaka talaka ba docteur na bino en fait sont des morticiens et la famille pe baka lokola bino batu ya ba chrétien na ba 10 minutes muto koza na présence d'esprit que me muto ba uti ko sala opération azolela pasi peut-être infection nani ko réfléchir bongo batu tu ba koma ba 10 minutes ti talaka ke ngambe mobali moyen te bazongi na hôpital le temps to lukato pe sabo bino moko ka bobi ba jaba docteur na bino na ba infirmier na bino il a rendu l'âme. Bon, on a bloqué ndengwana. Ça, ce sont des morts qui énervent. Tozolanda, c'était prévenable. Mais c'est un exemple. T'as la même makamoko me la kabino. Wana zakutu na lobiango parce que c'est un ami na lobele lié. Boni bino bo perdre bandeko na bino kakaboy. Tozolanda. Mais exemple na zaki ko pesa ki papa na ko lakisa que l'idée de l'opération c'est bien beau. Kasi ce qui peut mutozo coopérer wana ne prend pas garde de te protéger contre les bactéries. Résultat, il y a opération là, il te serait mieux ce que kenda qui a taba opéré yote. Peut-être ce qui a kenda qui peut une opération wana te, il sera encore avec nous. Tokani. Donc avant qui m'a katolingi libérateur, tolingi ba opérer biso. Bon réfléchissaka que ceux qui tozui ba mesure en place te pour na ko protéger place yo tozo ko pasola ce qui suit après c'est fatal. Tolandi nde makambo komela bino Mobutu bolingi akende yende bomona ki problème Laurent Bolobi yende libérateur Tshisekedi yende docteur aye kokata bino Mobutu était parti et après Tokani. Maintenant, êtes-vous mieux aujourd'hui que vous étiez quand Mobutu était là? Awa camarade nangana kotisko na samabele. Bibo angwa kende osele na loboko. Tozolanda. Risco ya zui. Écoutez ce qu'on a vu na ye. Ça serait mieux so ka fanda ki natana biberon na bibone wana. Tokani bandeko nangai. Donc ndebo muto rezonaka. Risque versus les Cambolingio entamé. On déstabilise pas la nation pour bolingi kaka mutumo kwaya. Aviez-vous une armée forte de protéger vos frontières? Parce que tant que boningi si ki yungulu ndenge wana, vous avez déstabilisé le pays. Vous avez aussi ouvert maintenant les portes. Na ba ennemi bakota. Quel est le mécanisme en place pour protéger le pays? Donc, bozalokola ba docteur Boke Bokataki, c'est bien. Regardez ce qui est arrivé après. Tout forme ya bactéria et koti. Parce que na mutongo azo katabino aza incompétent. Tolandi, hein? Alors, ba docteur na bino wana. Ba yebi nanu te comment salle d'or il faut ezala très propre. Na bambeli na bango ba utilisaka. Ba yebi biloko wana te. Bango ba yebika ko kata kaka moto. Kokata c'est bien, bakati. Mais ce qui est suivi après. Tala mobali kitoko bel homme bois noir, alali nase. Muto belle ta maladie grave te. Bibon ya pamba. Alali. Septique. Yep, septique ekotele na makila. Do tina ndenga zoko ganga pasi. Mute mezo chauffer. Wana infection se kote e tambole na makila. Nde na bibandeko nango moni ba makambo ezake pesi na kanda
tozolanda kozanga koyeba. Batu pe ebele balingi baza wana. Mais comme ils étaient tous des ignorants, batali pe mututi parce que wana ezaka makambo sambwe matang bactérie ekoti na makila soki bapesi antibiotique te like le plus tôt possible otamboli. Effectivement basali opération une semaine à mobimbe kokaki te bakunda eloko aliseki tokan bandeko na ngai. Donc quand vous déstabilisez le pays, j'espère que vous tirez les leçons na makambo bo vivre mbala sima. Et puis ça bozaki normal, il fallait que vous se repentir devant Dieu. Bo senge bo limbisi na buzobo na bino. Tolanda apesa bino boanya boyeba ko sélectionner la personne qui convient na tashwana. Et next time mutoko ko kosa lisusu bino na ba bel discours ba democracy, réfléchissez encore. Maladie oyo ezosala biso pasi na risque tozoko parcourir quand nous voulons déstabiliser les choses. Is it worth it? Tokani, si tu peux encore tenir jusqu'à ce que certains mécanismes soient en place, c'est le meilleur de choix. Tolanda lelo botala nombre beaucoup fiboleki kutu nombre beaucoup faka les 80 ans ya colonisation na bino kaka po Mobutu akende. Regardez aujourd'hui. Boteyama. Repentissez-vous. En sincérité, bosenga nzambe pardon. Tozolanda et choisissez avec vos têtes, non pas vos cœurs. Toyokani. Merci Macron. Tozela kaka obandobo et la chilombo visa. Ndeloko biso tozela yango wana. Potoyebi c'est là où tu vas avec ton attitude. Boeleka visa. Ndeloko tozela. Tokoka na biso pe mutema pasité. Voilà. Ok, bandeko nange zalenga mamuluba. I love you all. Bye bye.